Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, le créateur de ciel et la terre. Tata Nzambe, lokumu na yo régné na nation na yo, mboko yo pesaki biso o babengaka les berceaux de l'humanité. Lelo mboka wa n'existe pas, mboka comme na maboko ya Kagame, Museveni, Kenyatta ya Kenya, moto ya Tanzanie na ba Burundi, sans oublier Monisco, babotola biso mboka na ba multinationale ya ba chinois. Na zoebisa peuple non na 4 coins ya planète. L'air est grave, l'air est grave. Situation zali catastrophe le peuple de Dieu. Makambo na yebisaka bino na o na zoebisa bino na o na continuer ko yebisa bino ke Félix Tshilolo ateka mboka na biso, mboka etekama o tu bozola nana ezali mascara o tu bozola nana ezali makambo ya lokuta to na besoin bandeko tu bozana kata plateforme à peuple mokonzi na kata diaspora ini na lekiawa Tata Nzambe ebisika na remercier diaspora ini na mosalo bosali ya munene ya bloquer abiba mission na bazaba dangereux. Il faut to faire attention les diaspora otobenga les diaspora ini ezali unité ya ba diaspora o batini biso etake ba un homme juste intègre ya mboka wana porte-parole ya diaspora obinomo bobengaka les chouchous de la nation, général de Gaulle, les chouchous de la diaspora. Bopesanga bakombebele nazana fier rabino diaspora na ebiki cette année kozala année moko ya victoire pour la sauver mboka na biso. Na remercier papa Kimbangu Mvuluzi kolo histoire bande konangai soki tozongi na histoire ya Kimbangu te tozonga na histoire ya bakoko na biso eloko nini bakoko na biso batikela biso mabele bayiba o voiture bayiba yo ilamba bayiba o mbongo me mabele te parce que mabele ezali Nzambe. Au commencement était la parole. Comment mabele Nzambe atikelaka biso tokoki kozwango tondima Rwanda sombi bavion Rwanda zotonga Uganda or ya wacha nde Uganda autilisaka ngo yena banglais bakabola babotola biso tout yangwana na remercier na pesi Mvuluzi Kimbangu Mbote na pesi papa Honoré Ngwanda, papa Lumbumba, papa Kasavu, papa Maréchal Mobutu, na pesi Dani Moteti Mbote, général Ngwala Paz na Bekazo Mbote, na pesi Floribe Echebe ya Mbote na Bazana, na pesi Ale Moloto na Arma Tungulu Mbote, place bozali bokoma ba ange, bo compagnie biso na bitumba oyo, bo compagnie ngai mona na bino, on a s'engagé pendant 25 ans pour dénoncer, pour interpeller le peuple et Nzambe, bazonga na vérité, tokene na révolution, pour libérer mboka na biso, mama ki pavita, mama no sanzo, na pesi bango mbote, et puis na pesi Yalora Sokoko, tout la nina bengai, na pesi mbote, na pesi Edi Yeli Mbote, Fondation Edi Yeli, na pesi bango mbote, na pesi Serge Fola, les grands entrepreneurs en États-Unis, Dino, na pesi mbote, na pesi ingénieur Steve Manungwe Ninde Makambo, Kolobilili moto, bande konanga tango bozomo na Bokoto TV, ezali miroir, ezali mwinda, bo s'abonner ebele na Bokoto TV bande konanga ezali chaîne ya libération na besoin avant toko ma décembre toko mata 300 000 même 1 million kala mingi te bo pesi no réseau te to koma na sika yango boko comprendre que Bokoto TV e yakinde ko libérer bino kolongola bino na kati ya esclavage. Nzambe batela ingénieur Steve Manungweni batela tolingi tokaka te ko abelaki o bonabote binemi na biso ne babele mais ingénieur Steve Manungweni ye motasimi montere ya bitumba o ife nzote ezalaka mokuse parce que na programme o tozanango batebele babando sa ba vidéo ya 10 minutes, il y a 5 minutes, il y a 7 minutes, tobando boaka ngona par jour, tobando boaka lemsu boy 30 vidéos pour il fait bina guerre médiatique oyo et comment ne sika yango pour to récupérer mboka na biso
Joyeux anniversaire à Mama Didi Asuta, Mabolongo Inda, Zambe Abatelayo, anniversaire les Kagi Kitoko, Pesimbote na Jideli Luyeye, Mbambola honorable tout celui, Patou Mangine États-Unis, Nadani Chando Nangwanjo, pe ba membre tout ya peuple mokonzi, ya plateforme peuple mokonzi mbote na bino. Toujours saka ba vidéo moko ya ba 20 minutes, ya ba 15 minutes parce que moto tout besoin ta ya ko partager. Bande konanga na leki na boko toti vraiment le système est changé au toga na kata résidence mais le quoi Mama Didi pas changer pe ba makambe bile po ya zo changer alingi makambo no sezala pembe aboy makambo kamata pembe tikelanga moyindo alingi omona eloko moyindo te ouais mona ningi biloko moyindo te e ko be bisa komba na biso biloko pembe. Merci Mama Didi Asuta na vision oza na ngona kata libota bandeko bateka mboka na biso na moment oyo tokoki kolinga te ba mema biso na ba élection na ba Rwandais parce que appareil ya sécurité ya mboka na bino eza na maboko ya Museveni, Kagame na ba Ruberwa, Moïse Nyarungabu na Kanambe. Bola na makambo Félix azoyebisa bino te bandeko ba diviser biso te. Na moni bandeko nanga Kasai babengani bata bandundu bomeka biloko wana te ezala bino bandeko nanga baluba bandeko nanga bandundu ya bazai ya Katanga ya Shaba Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Equateur Kinshasa biso tutozomona pasi ndenge moko biso tutozali tata moko mama moko pouvoir sans pouvoir ya Félix Tshilolo et Kabola binote bokene na ba guerre civile te bandeko nanga na Katanga na Shaba bobunda na bandeko ba Kasaete po eko profiter na Monisco na Kagame bazoluka trouble moko po Monisco oni akolobake tomoni mboka ngo trouble leki oromona ba Kagame na ba Museveni luka bazana minembo ba koloba o to proclamer indépendance na biso ça c'est biloko ba signana Félix Tshilolo mais okokokate. Même les États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Canada, France, Belgique, Espagne, ba tout ba dégager ka Mobutu po le loto comme na situation mindele ba bongisa mboka na biso te yango fait to telema to longola père to longola kobanga to kene na révolution to benga na Félix Tshilolo ye mota bloka tika ba Rwandais wana soki Félix Tshilolo akena kosala deal na Kanambe te na Kagame te na Kenyatta ya Kenya te na Museveni te mais Kanambe alingaka kima na ba Andre Kimbuta ye moto atika système wana evandela biso na mboka yango na bandeko na ngai situation ezali catastrophe ezosenga tout le monde est totalement tout le monde est tozala uni tout le monde est tozala bloc na lobi na binoa bolongwa na kati ya ba tribaliste bolongwa na sima ya ba politicien na tanga kala tozalaki na ba leader lokola Lumbumba lokola Kasavubu après bango tozwa vrai leader Maréchal Mobutu lelo leader azate Jean-Pierre Mbemba za traite Fayulu na Mozito ba traite ba Katumbi baza ba traite Félix Tshilolo ndoki ya bandoki balingi ba mema bino na ba glissement balingi ba mema bino na ba élection le peuple de Dieu ata kutu bolinga ngai te ata yona yena yekuna ozali na sima bandeko na po aza mungala po aza mutu abandundu po aza mukongo abazai po aza katange bozo sala erreur bokotik tokotikela bana na biso héritage nini tokotikela bana na biso mabele nini o tokotikela bana na biso mboka ezali na maboko ya ba étranger mes frères et sœurs mboka ezali na maboko ya Kagame na Museveni ezosenga révolution bana Kinshasa bana komine ya Barumbu komine ya Lingwala komine ya Barumbu ya Kinshasa ya Gombe ya Kasavu komine ya Kalamu bana Matonge bana quartier Veme quartier Kimbangu bana Bumbu bana Ngiringiri bana Selembao bana Bandal l'air est grave bana Ngalie mais pas Maréchal Njube
bana Kinchuka, mbinza pompage, mbinzo zone, mbinza delvo, mbinza ma campagne, mbinzi pen, mbinza pigeon, mbinza telecom, bana cité mama Mobutu, bana badia Kinseswe, Malwe Kakaluka Makala, Yolo Mombele, Limete Kingabwa, Masina Nzili Kimatieke Kinkole Maluku, Tozabu, Paso Bozo Mona Po Bolingi, Paso Bozo Mona Po Bozo comprendre te, Bokene élection en 2006, Kanamba Botolabino, Boke élection à Etienne Tshisekedi, Kanamba Botolabino, Boke élection à Faïlou, Kanamba Botolabino appelle Sango Félix. Il faut tobenga na ba occupant, na ba accompagnateur, ba Rwandais na ba Ougandais, Kanamba ya kita tongela bino mboka, tala nenga tonga Tanzanie. Afu abimisaka mbongo, aridi politique Kanamba bobenga ke soi-disant raïs, afu taraba militaire à Tanzanie. Dans la situation grammatique, chaos, depuis Félix Etino Lobatiaye, na Kanam, na Roubero, na Jeannette Kanam. État de siège, soi-disant, 3000 morts. Bato bakufika kana 4 ans ya Félix Nengazo Kende, et le qui guerre ya Poutine na Ukraine. Bandeko, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous les peuples de Dieu. Réveillez-vous. Bobi bolongwa na sima ya ba politicien. Bolongwa na sima ya ba politicien les peuples de Dieu. Situation ya mboka ezali chaotique. Yango na lekaki kana Bokoto TV pona na pesa bino message oyo na ta lelo pour bo comprendre que to telemi pona ko libérer mboka na biso Nzambe afungola bino miso ndenge nga na fungwa ma miso ata kutu bazo finga ngai ata kutu bazo inangai bolanda te bazo koka vérité te vérité oyo nde yango ne ko libérer biso vérité nde ko tonga mboka mboka tonga magana mensonge te mboka tonga magana makila te mboka tonga magana bolingo pe na kata motema bandeko botikala malamu tokutani à la prochaine numéro, il y a Bokoto TV et pas il y a ingénieur Steve Manungweni. Merci beaucoup.